Ye kokolo moseke tano mobina mafukutanga. Mobina mafukutanga mobina wankulela ngomo. Papi gene nzete moko ebimina wenze komona nzete nenyala. Yo pesa nzete nenyala na sala fiere na monokoi. Hilolole alole katonga zumbwa fanzola. Hautse koningo kusamoko zumbuzo kakarantete. Ali kibonge ontone kolontono lo nango to fitere nkolo kumo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Yandi mwana. Yap na makasi wana sikoyo na sala danse ya Isankele. Isankele. Wana dega. Wana dega et na intégré mindele na groupe. Ok. Voilà. Alors Isankele yo nem to sala ngwa. Voilà ngai. Ah ok. Ah je crois peut-être là on peut me mal mais qui est Isankele. Mais Isankele elaki na succès mususu. Ba danse pe bima mais Isankele elaki na succès mususu elaki danse moko. Mais ça danse. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mon nana ka poto liboso. Bokechu ya même avant Est-ce que ça là ndeni aye okuta bino na groupe ntambala mo ya évoluer makasi. Ah ouais, wana eza ba makambo nzambe. Ya nzambe. Bokechu alaki na quelque chose. On a zomona na Petit Fali. Ok. Ouais, Bokechu il était comme ça. Ouais. Mais Lelo c'est autre chose. Mais à l'époque c'était ça. C'est encourager. La vitesse. Abonné quoi affronter tout. Voilà. Bah vous avez biso to no beta na day à zéro na baga on coûte pas Moutalika ce que j'ai sali. Monoko, je crois c'est Monoko. Kufaki abano ça na théâtre. Na théâtre ouais. Bah vous avez biso to no beta, ba vi ba boudé. Bokechu biso na bishiga et logo so to ko beta. Ba kolekisa biso na télévision. Po ba la kaki ke so bo beti Shockstar a ko beta zai numéro 1. Bino pe beaucoup bêta avant Shockstar. Avec la boule de thé. Vous avez déjà un grand mouvement, il faut likonda. Et quoi? Parce que tu as même si on t'a on a dit à Bengai, bah vie balingai tena kende. A kenda bêta day wana. À partir wana et makamuni fungwa maki. Bolongo la mouvement donné. Non, kenda nende wana. Abimi bekane la kele mo ko kende nyose wana. Azora soute mais ngai na ye tutika toujours na contact. Contact. Voilà. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Et on a eu sauf un grand moyen. De ba grand moyen zo ba na sanso nga na tunangi wana. Na sanso yo. Ouais. Donc yo ata disque beta sauter. Donc il faut ba grand moyen. Il faut un grand moyen. Nandimi tout. Ah oui, ce grand moyen, lui, oui, mais Bon grand moyen, oui, tu as vu dans na boy, je préfère na prêter voir n'anga pas nzambe. Oui. C'est le moutou de mon matanga, c'est le moutou de mon matanga na été nzambe. Comment on appelle déception té? Biso tout on a ba day, ba jour à day na biso ya li e bani ndete, mais nzambe to mona ka ngote. So kanisika eloko na er moko biloko musuma o kima sima nango eza souti. C'est juste ça. Et l'on y aurait dans la musique na biso. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi gen tolobe la vie.
Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen. Nazara Moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le Bélavi, est-ce que Nazara Moninga na yote? Est-ce que Nazara Moninga na yote, Papi Gen, tout le Bélavi? Nazalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavi. Ça, c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen Tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen Tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, to pesi binombo te partout, bokolanda biso boye na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino nyonso, merci na confiance bolingo boza nango à travers biso bandeko ya bino. Lelo naza na réel plaisir ya koyamba pona bino moko ya balanga nzembo moko ya bayebakenda sango na kombo ya Shiga Shiga. Voilà. Merci dans l'habitude de Shiga Shiga, vous comprenez déjà. Alors merci na grande équipe à Tolobe la vie Washington, merci na yo. Jérémy au Canada, merci. Merci à Didier. Émile Bamba de Zurich. Émile Bamba, moi en Suisse de Zurich. Merci Nayo. Et un grand merci aussi à Zikolomba de Nacho. Son amonika Shiga Shiga Mbalamofo. Au moins le moment Zikolomba parce que niveau promotion on a laissé tomber. Venangai Henri Chef. Talarayo. Néanmoins nous invité comme ça. Tobé Takati. Shiga Shiga. Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour. Shiga Shiga. Ouais. Tout mon ami, hein? Ouais, tout mon ami, Bamboule Belé. Donc, na Luka, on a Négenius. Ah oui. Mais les lopes na yo mboka yo. Oh, na yako na mboka na yo, à travers Big Ansumbu. Ah, prophète Big Ansumbu. On a penda ya parler. Ouais, ouais. Ah, na PC Bambo, te bon dimanche. Ah ouais. Voilà. Sinon, ça va? Ouais, ça va. Fongola biso non, pardon. Ah, neti. Fongola biso kaka. Yo fongola biso lo mo elo ka kala kaka fongola biso. Elo na yo kala fongola biso. Parmi biloko esala Shiga Shiga. O fongola biso toleka. Ye kokolo moseke tano mobina mafukutenga. Mobina mafukutenga mobina wankolela ngomo. Papi Gen nzete moko ebimina wenze kombo nango nzete nenyala. Yo pesa nga nzete nenyala na sala fiere na monokoi. Hilolole alole katonga zumbu afanzula. Hautse koningo kusamoko zumbu zo kakala ntete. Ali kibonge ontone kolontono lo nango tofitere nkolo kumo. Aïe. Voilà. Ah, Zamelangaï. C'est un plaisir. Hein? Merci. Vois, moi Roulemba, Lobina, là qui n'a fait. Ah, bah, c'est le beau à petite sœur, mamie Gemma, il est très bien, donc voilà. Alors, émission tout ça là, naïbi que naroya na bien, parce que tu continues l'émission na yo mobile. Voilà. Mais to kendera to a to fera la parenthèse hein, parce que tu vas au vendre ça on peut calmement. Silence belé pour na ni Shiga Shiga. Ouais, silence belé parce que c'est nga qui n'engwa. Moi comme ça c'est nga n'engwa. On s'est posé avant comme silence, je me suis posé des questions nga imoko. Na eu place na outil, mais place na okende moi fou ekotaki. Na kokoma. Seulement examen de conscience. Après, le côté de la rapine à l'ibandeli et na soukanango. Voilà. Madame l'ibandeli à l'ikamboke. Soukanango, on est pas vu dans le côté français. Vaut mieux le commencement que souka. Mais c'est quoi yo ezalaki nini ezalaki elongi okutanaki po tika bongo monaki nzela komaki ba nzu betoni. Non, pas question, Banzela elle est toujours bien. Mais après, tant que vous avez charge, tant que vous avez Kinshasa, vous avez charge mon sous. Et musicien, vous avez
makambo mosusu osala etali ete soki alobi akei na ye akei mais entre temps ntango bozokende bopanza mpe force ya eloko après komo ozwa bacontrat nga naki na maison ya production na Suisse mais après tout le départ faut koluka bato et Suisse eza neti France te c'est très dur et après bandule mosusu nabeta na mindele parce que nasala mpe école de jazz nakomozwa mpenza baprofesseur bamaster mosusu na tiki bokomobeta me elongo esusu identité wana ekomi eloko mosusu et voilà na mokuse namoni ke bon totika mais ntango balobaka ke poto eza cimetière ya bamusicien eza ya solo mpona yo selon mon expérience oui na sens que quand on quitte l'Afrique otiki mboka nao oye awa oza na beat mosusu et beat wana ntango esili oza na encadrement te oza perdi makambo ebele alaka doki banini biso na bakini toyaki na bafamille te neti mwasi bovandi bana awa okomi otonga biloko wana nyonso e bapriorité mosusu okomi ochange pake oza susu yo moko te tu dois te nourrir makambo ebele voilà opesa mwana mpe vie oyo ozwa te voilà et tout ça eza baélément oyo esengaka mpenza ke ntango oza perdi en tout cas na poto ekomema mbango emema mbango vraiment ça fait combien de temps Chiga aza na poto ouf à 35 ou plus ouais yo yanga mbali liboso yanga mama otikala na ouais ezala na ndeni yo mo sekala mais toyaki na contrat et oyebi à l'époque nga nayaki manager na centre culturel français et puis na ambassade ya France donc bango tobandaka encadré groupe et ntango tozwi mpe kope ya koya kobeta na poto toyaki biso nyonso ndenge esengaka kaka tokomi awa tobandi mpe bamakambo yango bafestival banini mpo biso oyaki na France to toyembaka moko tobandi mpenza musique et esimbaki parce que à l'époque toyaki parmi barare groupe oyo babanda kobeta chaque dimanche soki elingo bate tobandaki yango mais en tout cas tokuta te et biso bato tobanda kosala yango okotuna na Paris tout le monde connaît l'histoire ntango wana même papa yomba abanda koyaka presque chaque dimanche azwa baconcert koyemba mpe na biso egeto yeye bienvenu dola luiso polondo mpe à son âme bato ebele donc yalai mpenza eloko moko oyo esimbaki déjà et après makambo ekomaki ebele voilà sikoyo na Kinshasa groupe na bino na bagroupe oyo mosusu badifférence yango ezalaka ndenge nini bino ozalaka originalité na bino ezalaka nini parce que apparemment bino nyonso bolobetaka mbonda et puis bino nyonso mpe ondira neti mwa tonetaki mongo wana bino nyonso boyeki no mais sikoyo nani oyo mpenza sadi différence na bino ezalaki nini ouais toyalaki na biso tu tobeta dans le folklore mongo et différence yalaki ke nga nalaki typique naolinga musique typique mais na palais bavie baki basé na mbonda et puis na bamusique mosusu ya recherche bapop bajazz musique mbonda naosepela nango parce que eza na richesse okoki komela mai wana esilaka te source ya danse eza lokwa jazz donc eza lokwa autoroute ya monene mituka nyonso ekotambola yeba nde komema musique ya mbonda richesse nango yango wana et tokuta déjà bamabele lisi babetaka à l'époque baaki na succès te na moko azala kozala na mabele lisi baobenga ye bokechu ya chuke baobenga bokechu premier c'est le mec qui avait vraiment le nom et bokechu je crois soki alaki fana na ye donc et puis ça azwa kombo wana à partir ya wana parce que je pense pas que son nom à kobotama eza bokechu il a un autre nom voilà et c'est Joana Mutupinda alaki tête ya mbonda penda biso banda obeta ayi pena ki base na kimongo wala bokechu premier ka we te wana bokechu ya mukolo penda na zo so ba na ba bele lisi OK bana ba mutu ba banda ba makambo wana folklore après ba vina biso ba zui ba sala groupe na bango Efanjobila
biso toki na Bandal na frontière à Bandal Makelele biso toki na Bandal mais Makelele comme te kabula et biso ba vie ba betaka ba répétaka mais là plutôt na ba fête ou day après la idéologie kaka mon grand frère Akoufa Camilo donc Camilo personnel aezwanga yabi petit yo embara bien mais soko yena mbonda ou avancer bato bakoyeba nuki qui est typique. Typique, vous avez ébélé et bon, ils ont dit. Ah, j'ai un bon d'assos. Ah, puis, il y a un place à ma bête. Na kitambo, na mon place va répéter. Tu vas dire répéter, mais na idée na ngaya lagi pour naza la l'aise. Faut na même pour kimongo nayoka. Mais que le baron a évité. Et banzembo bila kimongo na oza na difficulté. Il y a Kosalango, Ndenge Penda et Sengeli. Donc, on a ma place avec mon gars dans Manalingal. Ils ont bien pour toucher large public. Voilà, et idée n'a rien à la Kiwana. Banzembo Penda et Munda, mais tout bête on a batterie Penda, batteur à Ali, bassiste à Ali, clavieriste à Ali, différence à la Kiwana. Ok, Bokechu, Tango Bima, Ansala na harmonica, et Ngai déjà dans mon travail na belle synthé pour na toute la synthé na kacha makamboana. Et à partir de Bisso Penda synthé comme qui instrument de base. Ok. Ouais, il y a musique na Bisso. Donc vous avez ok c'est mon on a Bokechu. Oui, au début oui Bokechu a un groupe. Akuta Bisso na groupe. Ouais. Ah, bien sûr. Ah, ok. Ouais. Alors, Sikoyo, Naba, monsieur, Bambonda Loningisa, oui, Bambonda, Bimaki Pelé, il s'est repremier. Voilà. Bambonda Loningisa, Nengozulu, Bakimoa, Bakoupe Bimaka, et belé. Après, tant que biso to poto les kinabiso qui bindankoi donc c'était Kakol Doudou Bijou Moulolo Selem Fumu ils ont relève mais tant que biso là déjà benga bango c'est des juniors tant que musique danse ya qui bindankoi ne bato ko benga bango pe qui bindankoi et puis sona qui bien bazui comme Suédé ça combo ya groupe T là qui combo à danse. Mais en fait, on a dit, ah, Suédé, ah, bateau Suédé, et Tikalipé, combo à groupe. Bino danse de Bimsa Bino à l'époque, c'était Mali à Suédé. Ok. Bongama et. Kamata position. Yo Moko, les Kakuna, Suédé. Voilà. C'est à partir de là, mais combo à Suédé, et Kotaki et Tikalapé. Alors, besoin d'un succès, c'est quoi quand tant donc, Camilo Bengio, c'est un succès maintenant pour vendre à quand. Succès Vandaki parce que tant que Camilo Azunga demandé d'évoluer, n'a comme s'imposer. Et là Camilo n'a coûté déjà leader. Donc hier à la ngana koyemba ira invita musu 2 chansons 3 chansons doulé et s'il a combili konda via tangwena. Donc c'est boulot na ngaya la kiwana. Entre-temps tant que yazo tikela nga espace bato bazo mesa nanga. Na comme imposer style nanga ipe. Ah, mbala moko to idéologie pe na vie na ngato banoza la mingi Costa Rica azana Bruxelles na belle santé ye bango mutu banoza la mingi na vie biloko to ko tiela ngo pe ticket bato ba futi ticket au leto zelaka ka badey ba feti ba nini na ibaka je na ba archive wana. Premier concert à Sotobeta dans le Febo na Kitambo c'était un mercredi et jour to Tchaki clavier. Pour moi on travailler na Costa Rica na belle synthé à l'écart pour to imposer pena synthé et kota na mbonda. Et tant to beti wana et simbi ba zo biso to bani ko leka na ba super banco bana ko leka chaque mercredi et succès yandingwana. Et il y a un makasi on a sikoyo na ça la danse ya isankele wana dégâts wana dégâts et na intégré mindele na groupe. Ok. Voilà. Alors isankele yo nem de ça là. Voilà ngai. Ah ok. Ah je crois peut-être là on peut me marrer mais qui est isankele. Mais isankele elle a gina succès musus
danse pe bima mais sans qu'il agi na succès mususu agi danse moko eza danse oyo moto akobina yango tata mwana nini eza na eloko moko ya mabe na kati te c'est juste un message eza akele na bino na bokechu ya yambo nana ka poto liboso bokechu ya même avant est-ce que ça l'a ndeni aye okuta bino na groupe ntambala mo ya évoluer makasi ouais wana eza ba makambo nzambe bokechu alaki na quelque chose on a zomona na petit Fali ok ouais bokechu était comme ça ouais. Mais là c'est autre chose mais à l'époque c'était ça c'est encourager la vitesse abona ko affronter tout voilà ba ya ko biso to no beta na day ya zéro na baga on coûte pas mbutalika ce que j'ai sali Monoko, je crois c'est Monoko. Koufagi, abano ça na théâtre. Théâtre, ouais. Bah vous avez surtout nous bête, bah vie bah boudé. Bouquet tu as besoin d'abishiga, et logo soto ko bêta. Bah vous l'avez sur la télévision. Pour bah la gangue qui sont au bêti, Shockstar a ko bêta zaï numéro 1. Bino pe beaucoup bêta avant Shockstar. Avec bah boudé té. Vous avez déjà un grand mouvement, il faut l'ikonda et quoi. Boke tu as même ba serunta wana ba dia bengai ba vie balinga tena kende akenda beta day wana à partir wana et makamune fungwa maki bolongola ka mouvement donné non akenda nende wana abimi bekane ka kele ko kende nyose wana so azoka soute mais ngai na tout toujours na contact okay. Ah voilà alors Issa Nkele bimi au Gérard succès na ndenge je m'attendais pas quoi. Tu crois que j'ai eh disons et comment même na ko ba utu master ziko ebi au moins pendant que toi il na ba ser pe na quartier ba beta pe ba malewa ba nini o sa pe na poso qui ne peut pas se runta au moins pendant ba boy o yoko dame ce soir tu me comment ça mais habite petit on ça le dame na côté yoko lia ce soir là non mais pourquoi mais petit au mi éviter et après comment on a conscience au bimi batu balandi et voilà on comprend bien qu'il y a makambo zalabo ok alors on habite toujours à tout fond là ba parenthèse to yo quand on peut bien sikoyo shiga pas namiki bo kita na mbokani na poto kita na mbokani na Paris kita na Paris na Charles de Gaulle to kiti na Paris ba zubiso de rola la défense sikoyo na groupe ya kana na zali wa leader ngai to la ngai et vient ngai pe autotoragni des personnes ngai kumbo tambola ki déjà pour via lungwa ki asalaki groupe nae tant to ya poto l'intégrer voilà donc contrat na yo quoi ouais boire combien de musiciens en fait même combien de personnes to ya ki ba musiciens to la ki ba 13 mais son celliste ba tout ba ki c'était beaucoup na vie c'est cadeau azana na Bruxelles à l'époque où tu étais président à Bisso à pêcher bambote ouais nga tsolaki toujours Camilo banana banzembo ya Kimongo et nga na kwa simba répertoire ce deux comment il ko imposer déjà voilà c'était ça c'est quoi différence c'est toujours na biso na mikili vite fait mais différence c'est ce que tant boké tu qui akene na combat suédois akene sur na combat suédois oui mais il y a qui okuta suédois bien sûr après qui na combat suédois akena ngwa atie suédois classique suédois je me trompe pas voilà mais comment ma justice théo non moi na benda na voilà asa le logo na eso aussi belaé je merci ce peu aussi batali voilà c'était ça alors raison ni siko yo oye poto bo bat ba zelona succès ozaki nango otika batuka likolo bo shika tika mais kaka makambo ya musicien na beto baleni que leader akimi na yi te leader akimi te leader atikala ye moko na mikini ouais batu bakimi na mwana mikini oui ko mpenda ko zobenga mutu lodi tozana ndule o tena kozala bon mpenda vous se retrouvez dans trois personnes vous avez beli bah
na Paris bazo ça va ngota la bolu ka bado ki na bito ba ka buto akobo ebela moko nazo benga même ba musicien ba coupe mususu ba vient na biso de doucher que je salue ya pe ko chapo na batterie ba nini et comment gindengo wana après okulite ndenge nini na ici ko contrat si ko producteur ndo le bani comment na makamba ningo elle a qui chance to beta qui presque ba concert nyoso ya mindele. OK, bon c'est ça déjà concert. Comme so beta mi ka ba festival. OK. Après to entamé ba concert ya communauté. Après prêteur le bani mundele on a mon biso aventurier. Biso to na maison ya proso ba bimisa mbongo tout ça le même disque. Sikoyo tant bandi ko kende au moins non o azo ya lisuti o comprendre no ya kimi oui ba tête bino ba no contenir bango ba sa souti ba mo kima ba kimi ba boy e ko bila so bengi a fâché eso boni ko a ko bando pe côté ya merde oh quel merde e ko biboy c'est ko biboy to tigala biso nambo ba tigala ki on a décidé de jouer contrat moto no beta na Suisse. Vie koko ay ko biso e koko mbonda o pena pesi bambote ayo za biso petit toi na festival munene na Zurich fo boya ko beta ngo. Ndambo batikala na yesi bango moni nga kutu awo na mosha mundele. Nga na uta Kishasa na mosha mundele. OK. Voilà. Tu vas ninda ko mo na France. Mo so na ti le zo moninga ako beta ka ba sas pona kenda na lakati. Donc quand on est en Suisse na bisi ba musicien to kemu ta kozonga susuté to ko bandela zéro biso yoso parce que nga même na comment ko se sacrifier pour na bango na oboya mariage ba sanga bala zo mukanda za bonga habiter so na bali bato ba opanzana to luka kaka na et puis toi qui na voix moko ya bien pour to zo mikanda na France. Mais bah départ bah nini bah absence à Robeta bah ndeli bah relâché bah lâcher biso penda si on se retrouve ce cas-là yomo toke Suisse na Suisse to banai pe bien kuna pe même problème mikanda Jesus après bah to pe bazu mikanda mais comme penda que ozo benga ndule to banda ndule na mboka tel na RTL. Oui, puis nous benga na parler na ibo potango na ba portable zapi nante ou bengi na parler puis nous zui mosia mundele. Il faut plus téléphoner. Il va plus venir. Elle a peut-être basi nzamba linga ke ezala ndingo na puis na sala autre chose. Voilà. Alors lelo shiga toloba. Oyebi yo moza conscient que otika batu likolo. Sikoyo okitsa bato moni public oyo yo bato bandimela yo bamona ba miracle yo sala otika bango likolo okitsa bango moni okitsa biso moni biso tout va faire là on a besoin de grand moyen ouais sans grand moyen je mamle zo ba oui toi la TV oui il faut un grand moyen ça va grand moyen Simbate pour une gratitude dans la musique surtout na poto mais grave la sens o ba ya kapenda ba ba monsieur ba ondimela il faut betela mo mabo ouais il faut venir vendre sa structure vendre sa moyen sinon tu bosuka kaka na même eloko tu mona ba wilo ampaka na biso wilo abima na ndenge na ye parce que tu kana même eloko na histoire muta atala akomi uta l'intérêt na ye et là ça devient dangereux et so kozui place bina okendokei na ndenge na osali makambo na yo après komo mwa 2 master 3 master voilà et lelo ba jeune frère ba osala c'est coup de chapeau ndenge mona ba afali azoya na batu penda pe bendimi bazongi mbula na mbula en tout cas il faut la super organisation sinon ça marche pas nana lo baboya shiga to yeba ki to mono lisute et on a eu sauf un grand moyen de ba grand moyen zo ba na sanso ngana tunangi wana na sanso yo ouais donc yo ata disque obeta sute donc il faut ba grand moyen
faut pas grand moyen. Nandimi tout. Ah oui, ce grand moyen, lui, oui, mais Bon grand moyen, où tu as une minute na boui, je préfère la prêter voir dans les panzambe. Oui. C'est le moutou de mon matanga, c'est le moutou de mon matanga na été nzambe. Au moins un peu de déception. Biso tout toi na ba day, ba jour à day na biso ya li e bani ndete, mais nzambe to mon na kango te. So kanisika eloko na moko biloko musuma o kima sima na ngo eza souti. C'est juste ça. Et l'on y aurait dans la musique na biso. Manque ya ba moyen wana. Soki na mboka kwa Kinshasa ti lelo bato bakinosaka na ba studio Bobongo. Eza bien mais eza sous na ba norme ndenge la biloko tout ça la gati ko sala ka disque kuna suka ngo foya awa. Biloko boyesa te. Basal tout na moni ba otonga soki arena na Kinshasa. On a rien. On n'a rien. Mais bah, instrument, il faut zongo, la société, bah, brassicole, tout, y a téléphonie, il y a moyen. Sinon, il n'y a rien. Il y a l'odeur production, mauvais production. Maintenant, il n'y a rien. Rien dit. Oui, avant, il y a un succès, il y a déjà un succès, un succès, mais il y a un imposant et simba. Si quoi, il y a un vendu. Au boulot un peu, aux hommes que non, tant sous dirait l'homme aux zang la musique, nous sommes au yoko baksan. Bien sûr. Parce que tu as mis sur mon point. Kasi ba moyen on a. Pas moyen. Biloko belé aux zanga. Biloko belé aux zanga. Oui, belé aux zanga. O ba comprendre, ba o kende. O ba comprendre te ba o tika. Imagine richesse ni azana mboka na biso papier pour la musique. Tous les vieux ou ba beta bandule à danser ou to kumisa ba msuba kenda ba msuba zali mais ba consulter ba bangote même ba viona ba kuma susu ba ko détruire musique ou ba conscient ba ko détruire ma musique ba ko mona jeune abimate il faut ko lobele mabe il faut bonini mais pourtant pour la relever ça les mapinda bien makamango peut développer bien ba jeune il fallait ba consulter peu ba mikolo bazarana ba jeune et c'est comme ça que makambo na biso ekoza na avenir à Moulaï sinon te bando suka kaka boye c'est bien beau ya koleka ko ya ba ve tabule ba sala ba nini mais ozata ko sura na tabule pour na carrière na ozata ko sura na papa mba ozata ko sura na lwambo ozata ko sura na ba vie caisse ba ça ebele ou bakoki ko place bango basuki ko pesa ba maelo wana ezali ba makambo belé pe ali ba nzembo ya ali ba nini mais on nous approche pas. Donc quelque part to ba chiga oza là déçu na comportement il y a ba musicien hein oui na comportement musicien congolais quoi. Bien sûr na tout ba bandaki ko simba ba mécène ouais. Ils ont détruit la musique. Na moment moko boye au monde apenda société masanga motabimisa album bazuyo bazobetsaka ofele na ba commune bato bazwa goût ya ofele et au mona ozoyemba boye ba excusez les termes bato babenga ba pecho babenga ba shege bazo imposer que chantero te oyo musique comment na niveau wana ça fait mal. Biso ba no beta musique na muta futa ticket lelo na kini soki petit musique ba futa ticket faut za ye mpongo lelo baleki no bazo bina za même fier ya baleki na bino bazo bina za même fier. Oui, tout ça fier na bango. Il faut za fier na logo ya bien. Biso tant to ya to kuta ba vie ba lagi on s'est posé outil de nulle part. Au sale loko ba betelo maboko comment voyager ko lia pe nango. Mais le lo ba lego ba so avancer ba ça ebele. Félicitations. Au moni biloko fallait tout ça là. Nasina ba way ba o sepela. Oui, je te le jure. Au biloko tout monde en ante na ndule na biso et c'est ça biloko
biso waka déjà na ba idée wana kala mais suka na ba jour veke sa kufaki bazo poser ba mission ba question yo eloko ni aveke okozwa neti relève nazo mo mission belé ba oloba nga na pas ba triple bona ko sauver la vie ba mso ba blouson mais na mona jeune frère na biso Fali Poupa azul balobi ba vie place ba vous la fière nanga et puis les salons les autres parlaient des habits. Est-ce que Kester venait au tigre la bilamba Moussala Moudeni a la musique. Bon, zone c'est qu'à rapport à triple bani, c'est pas ça la musique. C'est pas ça la musique. Quand on parle aujourd'hui de il y a Grand Calais, Luambo, Banani, c'est une œuvre, pas les habits. Voilà. Chiga lelo a monté au Tikayoawa parce que aux AP Outaki qu'on prestait quelque part. Tout ce qui est lelo awa. Petit car moi parenthèse hein. Et au fond on va malobi na bien mboka ba big antungu. Mboka ya ba ani. Jania Zali Mususu Maziku, Lieve Maziku, ouais, Bambote na voilà. Alors Valsa mo staff na yo pour tout ça na biso. Mais voilà, na pesi Bambote na ngai na famille pe Bagaliawa, na Flora Mbula. Voilà et na JB Lubangi et puis John Couture, na pesi sou Bambote na ngai place so na lunga na okende kuna et pas Nes na ngai. Nadine Bokomba na bananae na Tania Nzimbi na mona bango bauti koboda ya kitoko Malia Nzimbi ona okende pesa Bambote et puis la pe Matimba mama na Kinaya motema ya Dishi tokamati susu Pichu Kubu motema ya Chancel na kati ya Suisse Bambote na bango et na pesi Mbote na ngai susu na président Narli Amisi place Azali na pesi Bambote et 7 jours de la semaine ouais na pesi Bambote na ngai voilà na tout le monde on attend te voilà c'est na bana nyuso ya Congo quoi moto nozi kolomba kadena si kolomba kutu ye utaya kolomba tipo histoire za ye abundela autre ye na mutu to développer ma solo ye na ozo bango lokola ba kobaya ya laboratoire chaque fois na osala banzembo na soka bango ba oyemba bango ba kobai na tester bango to vandi boy yemba boy c'était ça voilà et puis vraiment Florian Marceau master Mundele o penda makambo bandati o mona ngai pa lobito solo laki na pêché sous Bambote place ali as professeur ya économie na université moko na France ya OK voilà ouais na pesi Mbote pa ya Ladi mama na Melina motema ya Kadenachu toka bana biso et puis il faut appeler ça moi na ngai Mbote oui vas-y Jesse Barak Longama ba pont dimanche na mère nae Bijou Matimba voilà et Godefroy Longama na bana na nyonso Bambote et puis Feli Malou na Basel oui voilà tapé la possibilité pas Christian Longama Tagos Sigoto kabona na molo obike na tunu mamebe na tunu te émission bilomi na tunu mamebe te tala ninge tango pepe sami il fallait kaka to kina na boya après to sala penda émission ko ya yo penda le roi peut to sala mininga la bangote ba minga pena bangote to sala ka petit papi gel to le belaka ka vi ndenga yo lukaki ma yo na kosenga bolingo nazoki mama na kati ya motema Itoko momyo sena défense mao yo ya komanelo ngiloko lankema ibuka honkana ba chanja kaele kola bilamba kolata mama ya koma libata mboka vinanga luzizi ya mpaka na pesi epe Bambote
biloko eza nango bene ebele boye bino otika biso kaka boye tozelaka bato ngo so baya mokoni toyemelaka nkolo. Voilà, en tout cas lui c'est Chiga nde nalobi awa tozwi à pied levé tokoyamba ye très bien na regretté ko nayaka bien wana mais tomona wana été tomona wana ye penza na circonstance moko et merci à toi encore Zikolomba Kadenachu nabi ke kalate na ozana bien to fongo la peine émission. Ouais, et puis na pesi na bambote na bato bengisa ngai Mami Jema le sala na mbali na ye Papa Moïse lobi fête na bango elanga kitoko bambote belé et puis voilà merci toyaki pona esengo na bango voilà tout sepelaki mingi merci na bango. OK, allez, d'ici là portez-vous bien. Tolo belle vie. Bye bye. Mère Chantal grâce à Foka à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na Iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalangai wayo mobali. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombena Genève. Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chéri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. Amore ya miso na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Talangai wayo mobalier. Nakomi kokondo na we mama. La Firese na Yverdon. Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lébiro, Namote malakole la sala ozonga. Vraiment la limité, palana la lébiro, Namote malakole la sala ozonga. Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimite. Nga motema molembi sepo ya kozela yo e. Nga la kufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pi Mokutu Naki. Vraiment la limité. Palana la lébiro. Na motema la kole la sala ozonga. Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimite. Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na kopa na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo
oyo pesanga ekomisanga ndenge uta nalula yo nakoma seko reve nga nazala ta mowumbu na yo Roger divine na wivine tiana su bolingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois namona yo naloba yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dubwe diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardone yo prefere yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge okomi omemela ngai DJ Kisalou son Chideric Tamba 4 saisons tangwa bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nye mandalala eskozoyeba ndenge nazosufri nakamokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo libasa nanga kade mama anina na debora yana subu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema na ngai dansi ya Josevo Shika Malamba mama bibi nzaza noa diana eskozoyeba ndenge nazosufri natamokolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu diana sumu nakomi obanga nanga soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolanga ya supenya na tango tokabwanaki liloba na nga talo nga nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba